notre chers internautes, amis et assistants fidèles de cette belle émission Moulia Batalhadora. Que pour moi, pour vous, pour nous tous, mais pour l'édification plus, vraiment c'est pour l'édification du peuple de Dieu. J'ai toujours l'habitude de vous expliquer que cette émission intitulée Moulia Batalhadora, c'est en langue portugaise qui se traduit en français, qui veut tout simplement dire qu'une femme est bataillante, courageuse, une femme qui va à la recherche des informations, qui frappe le porte par-ci par-là pour aller à la recherche des informations, des actualités nécessaires pour transmettre à vous, qui sont très importants pour nous. Je suis là, votre humble servante, Inancia Mauricio da Silva, l'os et la chair du grand réalisateur Serge Lutumba. Et ici, dans l'émission Moulia Batalhadora, nous parlons de tout, mais sauf la politique. Mais par la grâce de Dieu, comme Dieu inspire toujours le visionnaire de cette mission Moulia Batalhadora, qui est le grand réalisateur Serge Lutumba, maintenant nous avons un rame pour partager, pour faire une partage. Nous l'intitulons émission du partage. Pour lire la Bible ensemble avec vous, nous lisons la Bible et nous ayons le temps de bien additionner, diviser pour mieux la compréhension. Cette mission Moulia Batalhadora, j'ai toujours l'habitude d'expliquer que Dieu envoie chacun à son rang de mesure pour à sa destination. Pour ce qui concerne la parole de Dieu, je n'ai jamais manqué un témoin quelque part. Dieu suscite toujours ce serviteur pour venir transmettre la parole de Dieu, pour venir défendre ce qui est le nom de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe ou d'autres pays d'Afrique, que la grâce de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous comble du début jusqu'à la fin. Mais ce qui est très important, j'ai besoin de votre attention. Abonnez-vous à notre YouTube à temps partiellement Serge Lutumba. Et allez, nous avons variété des émissions. Et c'est vraiment pour l'édification du peuple de Dieu. Avant tout, je ne peux pas oublier de remercier nos collaborateurs, parce que j'ai toujours l'habitude de vous expliquer que Moulia Batalhadora, c'est toute une équipe. Nous avons notre collaborateur en Paris, c'est un grand monsieur, le papa José Pierre Diavanga. Il est le responsable du journal Eben en Paris. Merci beaucoup papa pour vos conseils. Vos conseils a fait que les loba n'aba cola, nous tous on a fruits. Nous remercions aussi notre collaboratrice qui est en Belgique, la maman Bibi Tantsona Niangi, c'est l'épouse du grand monsieur Jacques Kakwiti. Nous avons ici le couple en Irlande, c'est le couple Vicky El Ozana et Mado Bikebo. Avec lui-même le visionnaire Serge Lutumba en Angola. Donc, et salut toute équipe de Moulia Batalhadora. Et puis, donc, qui jamais vraiment kobosana ba papa na biso, ba grand homme de Dieu, ou ba sali que le loba na ba kola. Et ça grâce à ba papa wana ko rumena sema kola ba papa, ba conseil bon enseignement et sali que le lo nzete e bota ba mbuma. Tokoki kobosana te. C'est le révérend, il est aussi docteur, il est révérend, docteur pasteur Israël Mbabi. C'est lui le visionnaire de l'église Salem à Lemba. Papa, merci beaucoup. Nous avons aussi le pasteur Dominique Ngoyi. Il est le visionnaire de l'église La Résurrection. Nous avons aussi l'apôtre David Panzo, il est le visionnaire de l'église Mairie. Il y a Pastora Formosa Gabriel da Costa qui est la visionnaire de l'église Inisu da Création. On a dit papa oyo bana bavanda kinasama kolo barumeli obi que pour bon mwana kola fazala obéissant ayoka mingi parce que l'obitanga ko transmettre vie, à transmettre kufate. Na bisi bino que to kotina rang oyo ya émission partage, tout partager ba verset biblique. Nzambe alobela kabatuna ye première voix oyo nzambe alobela biso c'est la Bible. Nzambe alobela biso na Bible est un livre oyo, l'unique livre oyo tilelo etangamaka. Toyebi ba grand savant totangi bango na ba classe ba leka ba ignora Bible, misusu ba lobi da n'importe quoi. Toyebi ba grand savant ba Socrate, je sais pas comment, mais avant bango tout, avant ki ba kufa, ba ki ko reconnaître l'unique livre au tozana ngokaka, c'est la Bible. C'est dans la Bible que tozo comprendre depuis Genèse tina Apocalypse comment est-ce que nzambe na biso akela ki mokili. Nani oyo azali nzambe na biso? Biso provenance na biso e wapi lobi mokili ekozala ndenge nini. C'est à travers la Bible. Bible wanande ezo toza tofongola lelo.
ngai na bino ensemble tout partager tout eba ko comprendre parce que bato misusu batanga la Bible lokola n'importe quel livre donc autant on a intelligence na ye na o ya apprendre na classe ou bien on a sagesse na ye ya mokili et puis on a faim à comprendre tandis que la Bible te faut tout tango par puissance ya Saint-Esprit. Mais à travers le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui a pris la chair humaine, comme étant son fils Jésus-Christ a koufi a sekui mokolami satazonge pa papa alobi na kotika bino pambate comme des orphelins na kotina bino le Saint-Esprit. Bien aimé ce kolingo tanga Bible et comme verset mususu yo moko kokokate ezo singa kaka te que n'est pas prophète que n'est pas pasteur to yebi biso nyonso soto 8 ans un jour ma repermettre comme na point wana Jésus-Christ tanga azaki ne kulusu avant kata motema alobaki papa limbisa bango ba bino so salate papa natiki majonso molimo langa pa na yo tangu ya kati molimo Bible lobi ke na temple ici kazalaki approprié seulement pour na ba sacrificateur pour na ba souverain sacrificateur rideau ya temple kabwana qui en deux parties donc Jésus-Christ a chemin où il y a grâce a pêche opportunité na mutu nyonso okota na chambre no buka mabolongo e ezalaki ya kala il faut kuta na kaka na ba serviteur de Dieu na ba souverain o même ba ntaba o même ba meme pour na bolimbisa masumu à travers Jésus-Christ tangu liwana ye salami ya kufia seki mokwamisa to rideau à temple et kabwani en deux parties et pesi accès na isika o ezalaki mutu akoko komate yo moko okoti ofuki mabolongo na yo osengi bolimbisi obeleli Saint-Esprit et comblé yo ofongoli Bible même soko yebite okobandela wapi pe okosukela wapi quand on prie akawana na sincérité na sa motema olobi père ngamuna okokate na osenga que Saint-Esprit ya ko edenga na ko senga te na fongola verset o motema na ngekolinga osali comme o tolobaka tant tozalaka ba mike ko sakana donc j'ai d'hasard au fongoli Bible iska yo kokweya bien aimé je crois que nzambe o ayibi motema na biso o ayibi ba préoccupation na biso yende mutakozala na pour à répondre na ba problème na biso ponga bonazo mona yoti ngai na yebi problème na yote yope o yebi problème na ngati ezana être humain mon côté o azanga problème na vie biso nyonso na ba riche na ba pauvre mutu nyonso azana problème na ye mais donc mutu akoka ko résoudre ba problème na biso eza Nzambe. Et on to lobi to ko partager na Bible, livre où est très important. Ce que vous na Bible te bien aimé. Pardon. Bomata nzala tika kolata bilamba, tika kolia, kangi sambongo osomba Bible parce que yango ndem to ko aider yo. Lelo ensemble na biso nyonso, trozwa ton ya ko partager sur livre ya Jérémie. Pour le bela sur Jérémie 32. Maintenant, la première verset, Tina 5. Ensemble, Nabino, dans Kozali, peut-être aux Ana Moussala, peut-être aux Ana Katia voiture, peut-être aux Ana Katia supermarché, et si que coûte la yo. Les technologies, elles allaient tellement avancées que tous autres la Bible, Tina ba téléphone, tout la Bible, ba ordinateur. Mais moi, j'aimerais mieux que Bible Nangaï, et la ordinaire, na ba papier. Tu comprends vraiment, il faut tout son bango pour na partage na biso to bando sala toujours aider biso parce que yango eza les guides na osenga to fongola ba livre na biso na livre ya Jérémie 32 to banana premier verset tu na verset 5 vraiment tous ala attentif tout en nous verset moko parce que qu'est-ce que le partage ezali et le kotozo décortiquer yango tozo diviser yango en parties pour to mieux comprendre premier verset ya livre à Jérémie, chapitre 32, premier verset et le Biboué. Jérémie reçut du Seigneur une parole dans les circonstances que voici. On était dans la 10e année du règne de Sédécias, roi de Juda, ce qui correspond à la 18e année du règne de Nabucodonosor, roi de Babylone. On a sisi ko tanga ezali français mais toko limbola yango na ba langue o ezali mieux pour na biso to comprendre ezali lingala to
Tolobi Jérémie a recevoir et pas ya Seigneur Nzambe na biso mokondi na biso parole ya circonstance écoutez la ki nini ezalaki na temps oyo ezalaki 10e année ya règne ya roi Sédécias ou ezalaki roi ya Juda toyebi Juda ezalaki moko ya ba tribu ya le 12 fils de Jacob ou ezali Israël le 12 tribus d'Israël mais premièrement faut toyeba qui est Jérémie. Jérémie, c'est un prophète. Azalaki prophète na temps wana. Prophète azali nani? Prophète azali porte-parole ya Nzambe. Porte-parole ezali nini ndeko nanga? Neti tozui lelo tozui exemple typique président. Il a fallu que nous na réunion, bien na conférence moko na mboka chiche ou mon camarade na ye collègue né président ya mboka mususu abengisi. Mais ye président akete. Atindi porte-parole na ye akene ko représenter ye na mboka wana ya réunion. Donc mutu wana akoloba kaka oyo président atindi ye a aloba. Yango to bengi porte-parole. Donc Jérémie azaki prophète ezali muto azali porte-parole ya Nzambe. Aye ko transmettre ainsi dit le Seigneur. Ya ko longolate, ya ko bakisate. Parce qu'à l'époque ezalaki façon Nzambe banaye kolobela peuple naye à travers le prophète. Mais quand tout ce qu'a recevoir parole o ezalaki tant oyo roi Sédécias azalaki ko régner na mboka ya Juda o ezali moko ya ba le 12 tribus d'Israël. Ezo correspondre pe tant roi Sédécias 10e année na ye na mboka ya Juda ezo correspondre pe na 18e année ya roi Nabucodonosor o azalaki roi ya Babylone. Donc Babylone ezalaki mboka mususu. Juda pe ezalaki mboka mususu ezala Jérusalem ezalaki moko ba tribu ya Israël. Babylone ezalaki mboka mususu donc pratiquement ezali nde mboka différents ou ezali dirigé par des mikondipé différents. Roi ya Juda ezalaki roi Sédécias, roi ya Babylone ezalaki roi Nabucodonosor. Dans la circonstance wana 10e année ya roi Sédécias, roi ya Juda abane ko régner ezalaki 18e année ya roi Nabucodonosor oyo pe ezalaki ko régner na mboka na ye Babylone. Dans la circonstance wana Jérémie a recevoir parole ya Nzambe. Tokoti na deuxième verset toujours ya chapitre 32 ya livre ya Jérémie. Deuxième verset elobi boye. L'armée de Babylone a siégé alors Jérusalem. Quand au prophète Jérémie, il était détenu au palais du roi de Juda, dans la cour des gardes. Armée ya Babylone et banaki ko siéger bama pinga armée zali bama pinga ba soda babi bundeli ya mboka oyo Babylone oyo mukondi nango zalaki roi Nabucodonosor et banaki ko siéger alors na Jérusalem na kati ya mboka ya Jérusalem. Quant au prophète Jérémie, sikoyo na prophète Jérémie azalaki détenu na palais ya roi de Juda. Donc azalaki détenu azalaki na kasho na ndaku ya roi ya Juda. Azalaki roi Sédécias. Yolande akangaki prophète Jérémie na cour d'ordre na ye. Prophète Jérémie azalaki détenu donc azalaki na prison. Le pourquoi que prophète Jérémie azalaki na prison. Tokoti na chapitre 3 toujours il y a verset 32. Et le Bible. Sédécias l'y avait fait enfermer car il reprochait au prophète d'avoir proclamé cette déclaration du Seigneur. Je vais livrer Jérusalem au roi de Babylone qui s'en emparera. Toki bien, chapitre 3 et le binabisoboui. Sédécias, il avait fait enfermer. Donc, akangaki prophète Jérémie na katia prison pour nini. Pourquoi? Parce que prophète Jérémie a bané kosa la déclaration oyo boye. Abanaki ko déclarer ainsi dit le Seigneur. Boyende et lobin kolo. Je vais livrer Nako pesa Israël, Nako
livrer Israël na maboko ya roi Babylone, roi de Babylone, oyo ezalaki roi Nabucodonosor, oyo ako s'emparer nango. Donc akozwa ville ya Jérusalem. Akozwa ngo lolenge nini? Elingi koloba. Tango Babylone oyo ezali mboka mususu, roi nango Nabucodonosor akoya kuatake Jérusalem, oyo ezali mboka mususu, oyo roi nango ezali roi Sédécias. Babylone, roi Nabucodonosor eko gagner Juda, oyo ezali na roi Sédécias. Babylone a kozwa possession ya Jérusalem nyonso na roi nango, donc ako gagner na ebundelo. Tango bibundeli beko bunda, donc Babylone eko gagner Jérusalem. Lokola prophète Ozali Jérémie aza monoko ya Nzambe, Jérémie abane toujours koya kolobela aviso, abane koya ko aviser roi Sédécias. Ainsi dit kolo boye lobi Nzambe oya keli likolo na se, oya keli yo roi Sédécias, oya vandiso na kita bokonzi wana alobi boye que roi Nabucodonosor, le roi Juda, a gagné yo, a kozwa ville na yo, tangu bibundeli na bino bale ko bunda, oko pola, a ko s'emparer, a ko siéger, donc a ko dominer la ville de Jérusalem. Mais ainsi dit le Seigneur. Tokomina chapitre 4 et l'obina bisoboy. Même le roi Sédécias de Juda n'échappera pas aux Babyloniens, car j'ai décidé de les livrer au roi de Babylone. Il devra comparaître devant Nabucodonosor face à face et lui répondre personnellement. Tosi ce côté en verset 4 le bin abiso que atako mokondi Sédécias roi ya Juda ako s'échapper ata mokete na maboko ya babylonien car boyende nzambe ye moko azu décision ya koteka ye na maboko ya roi ya Babylone. Ako sikoyo ako mimonisa liboso ya Nabucodonosor bango mibale bakozala elongi na elongi pona ko répondre personnellement. Verset 5 puis Sédécias sera émené à Babylone et il y restera jusqu'à ce que je m'occupe de lui, déclare le Seigneur. Même si vous continuez la guerre contre les Babyloniens, vous ne les gagnerez jamais. Lingale le binabiso boye Sédécias bakomema ye na Babylone akotika la kunati ye moko Nzambe s'occuper na ye boye et déclarer kolo. Toujours monoko ya prophète Jérémie mutobali koloba. Même si a continuer guerre na ba Babylonien bako ganyaka ye kaka akolonga kati. Bandeko toti ko silisa kotanga. Wana le 5 chapitre Oyotolobaki, il y a livre à Jérémie, il y a chapitre 32, totangi bana moko ti 5e. Tokoti bien na kotanga pour être tokota sikoyo na compréhension. Awa livre à Jérémie, tobani na verset 1 à 5, ezali kolobela biso lisolo ya mboka ya Juda na ya Babylone. Mais principal nango ezali le prophète Jérémie ou ezali porte-parole ya Nzambe. Nzambe banaye kolobela peuple naye à travers ba prophète. Et le konini salaki que prophète Jérémie a se retrouvé na cachot. Ngana bino toti ko sisa kotanga. A se retrouvé na cachot pourquoi? Parce que abanaki toujours kolobake ainsi dit le Seigneur. Ayaki koyebisa roi Sédécias ozali roi ya mboka ya Juda. Ayaki koyebisa ye ainsi dit le Seigneur Nzambe ya Israël alobi boye. Tangu Babylone boko bunda boko kutana na roi face à face. Oko kende na prison na captivité na mboka Babylone. Babylone eko gagner bino. Roi Nabucodonosor ako gagner yo. Ako s'emparer donc ako zwa bokondi na mboka ya Jérusalem. Ako zwa possession mboka ya Jérusalem. Oko kende na ndaku ne lokola esclave. Boyende nkolo alobi. Atako toloki o insister. O bundisa ba Babylonien okolonga kaka te. Babylone ekolonga ka Juda. Ekozwa possession ya Juda. Monoko ya Nzambe oza prophète Jérémie abaneka ko répéter
Ainsi dit le Seigneur. Ndina loba ne bandeli que muto ke ko représenter président alalika ko répéter ainsi dit le président. Ezapeka ka lolenge moko prophète azali ko loba ainsi dit le Seigneur. Mais na koloba na ye ainsi dit le Seigneur a se retrouver na kasho. Wana ezalaki époque wana. Tozui époque oyo biso lelo tozo vivre. Na biso basali nzambe na biso ba peuple tozali ko correspondre na eloko te basali nzambe balingi côté ya biso ba peuple pe vérité te. Pourquoi? Pour satisfaire peuple ndenge roi Sédécias alingaka yoka satisfaction na munoko ya prophète Jérémie. Roi oko gagner bitumba, roi oko gagner roi ya Babylone, Juda ekolonga, mais soki ba pesiye lisese wana prophète a pesiye prophétie wana eke ekokisa mite prophète akobima moto lokuta mosala nzambe akobima moto lokuta ezapele lokola Bible lobi na biso ke nzambe na biso abongwana te azalo lenge moko na temps wana ya Israël la temps ya prophète Jérémie azalo lenge moko na temps ya ba disciple ti lelo nzambe na biso azali ko continuer lo lenge moko lobi lelo pe libela na libela biso na bino to kokufa nzambe na biso akotika la Bible oyo ekotikala lo lenge moko basala nzambe lelo po bate ya biso peuple vérité bazali côté ya biso vérité te bazali ko bomba vérité. Pourquoi? Parce que bazali ko banga tant na côté ya peuple vérité peuple lingara parole à condamnation te église nanga ekotonda te na kozwa mabonza te makamu na kosenga na kozwa ngote. Pourquoi? Parce que peuple lingara nango koyoka parole ya condamnation te. Mosala peuple sikoyo mosala nzambe aboyi kote ya maloba ya vérité pour peuple lingi maloba ya malamu sikoyo peuple de Dieu toyebi biso nyonso tozabatu lisumu ezali mabe ezali bolamu ezali nzambe mabe ezali nzela mususu ya ennemi tolingi tolanda nzela nini olingi ka koyoka basala nzambe koloba na yo okobala mozana na kati ya kimakangu deuxième bureau oza deuxième bureau mutu moko parce que afute la ko étude ota na université alesaka ba mama na yo alesaka ba petit frère na yo mais mosala nzambe azokende ko sakolela yo ndeko lango ko bala olongwe nanu na salité te mais bazo promettre ne libala nde loko yo linko yoka. Est-ce que nzambe na biso depuis to tangi Bible depuis to koti na ba église atakuto oto lobaka nzambe na biso asalaka na bosalité liboso il faut mosala nzamba te ya yo tika nzela ya deuxième bureau poza mabe kanga makolo tambo na kobanga nzambe nde libala ekoya biso pe ba peuple tolinga koyoka prophétie okopambwama otekaka drogue olingo pambwama otekaka cocaïne olingo pambwama oburula mbonga bato obiso tolobi na portugais ko bola excusenga oza escroc okosaka mbonga bato okosaka bandeko okosaka ba camarade obosaka na bango cop mais yo olingi opambwama olingi mosala nzamba prophétiser asakola pona yo okopambwama okikene liboso. Est-ce que bakendaka liboso na bosoto zwa makono kota na kata potopoto tambola na kata potopoto zokene liboso bien sûr ozotambola moza na kata potopoto tango potopoto ekosila po na ndimite ke potopoto ezayi bandeliti suka nzela tango ekokoma esika o potopoto esili obimi na kata potopoto otali bato baza pembeni makolo na bango propre yo na potopoto mena bénédiction na yo kendaki liboso okei liboso moza na kata potopoto eza mbongo ya mabe. Normalement faut ondima ke mosala nzamba yebisa yo oza na kata escroquerie tika ozana kati ya mbonga drogue tika fondima mosala nzamba yebisa yo makambo wana o ya mabe ozali kosala po esunga yo otika yango oke na nzela ya bolamu nde na bolamu okomona loboko na nzambe. Sikoyo prophète Jérémie akotaki na kasho po asakolaki bosolo lelo tolingi basala nzambe bate ya vérité te mosala nzambe soka yebisi yo ke ndeko nanga buka mabolongo
Quand tu as gêné prière pour la délivrance, Jésus-Christ c'est ça gênant pour Nabiso. Mais il y a Jésus-Christ à l'obi et ça n'a pas démon misusu babimaka na gêne pe na prière ba démon ni ndekonanga yo yebi libota nanga te ngape na yebi libota note mais mutu na sa motema ayebi libota na yebolamu ayebi ba difficulté libota na yebolamu eza na mabota o ekangama na ba démon ya tuber famille ba bela kaka tuber ba komaka 35 ans 40 te okokufa eza na mabota misusu impudicité bana basi babalaka te eza na mabota misusu bana mibali basisaka ba classe te ou bien sisi pe classe kozwa musala te licencié ozo pousa pusu licencié oza porteur licencié okiki ovanda na wenze okiki ovanda na zando teya on eza ba démon za ba condamnation ekanga ba mabota toltika ke basala nzambe bateya bosolo nde mutu komema biso na nzela ya malamu soki roi Sédécias ozaki roi ya Juda ayokaki bosolo ebimi na munoko ya prophète Jérémie ayoki bosolo ebimaki na munoko ya prophète Jérémie eloko nini alingaki sala angaka reconnaître prophète singa kasi na nzambe eloko nini ona sali ya mabe po mawana ye ekweyela ngai ete tangu na kokeni na etumbe na kokeni na kobunda pona longa eza lolenge moko basali ya nzambe bolingi bomona église etondi non te ya mondimi kofinga eza mabe kotonga eza mabe lata pona lokumu ya nzambe tambola bolamu pona kozwa lokumu ezonga pa nzambe na biso na moment wana nde loboko ya nzambe koya senga nde kozwa koyiba te nde esika no komona loboko na nzambe basali ya nzambe soki bozwi vérité bobombi bobangi nani bobangi mutu o bobangi nzambe prophète Jérémie andimaki kokota na kasho poete asi akokisaka maloba ya ainsi dit le Seigneur sosko yo oboyi na obangi na yo bandimi bakima église pozwa offrande belé dime belé ozana kata potopoto mbongo na suka okena ngo wapi bokonza likolo parce que Bible lobi basala nzambe ne bakotunama bakoyebisa ye mokola suka Seigneur nasaki ba miracle na kombo na yo na bikisaki babeli na kombo na yo Jésus-Christ répond na bango bolongwa wana basala lokuta na yebaki bino te pourquoi parce que bazwaki vérité babombi babangi kasho babangi église kweya aboyi kotambwa mama kolo alinga te ata deuxième femme wana kaka ke po pesa dima pesa mabonza eza bongo te lolenge Bible makomi ya biso ya livre ya Jérémie 32 oyo tobandaki na verset 1 jusqu'à verset 5 oyo wuti côté ya biso deuxième femme wana po ya kochali mabonza ya kochali dimi ata pasi biso basala nzambe to persévérer to la kisande bo solo parce que Bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira et la vérité vous rendra libre. Soki bozali ko rume na seba kola basala nzambe bazo kosa bino yum tozota la biso oyebi kozana na kata mabe okosa ka mutu mokosa ka nzambe te mezoki pa mosala nzambe azo sala loka ba prière azo kosa yo azo bombelo vérité o ekomema yo na kufa mokola suka toyebi tozaka na deux chemins paradis pe enfer oyo lelo nzamba tina munoko na biso to partager ensemble biso nyonso na livre ya Jérémie na chapitre 32 na verset 1 oyo to bandaki tito suki si na verset 5 nzamba limbelo libiso to yoki bandeko nanga livre ya Apocalypse lobi na biso oazana mato ya koyoka ayoka oazana motema kondima andima oyo molimo ezali koloba na ba église ya solo ezali motema na biso moto na moto nzamba zana posa mitema na biso to pesa epana ye merci vraiment bandeko nanga bisika nyonso bozwami na liloba oyo ekomeli biso na ba tension na bino oyo botie epana biso nazana kondima ete okotikala maboko pamba te okozwa bénéfice ya eloko moko il suffit kaka boza na patience pe bo s'abonner na chaîne na biso ya YouTube soko beti kombo ya Serge Lutumba nde sika wana okozwa ba émission nyonso oza na ngo posa internet esungaka biso ata oyo eleka omonaki ke édifier kio oza suna posa otanga oyo kango otie oyoki yango bino bo charge ka ba unité na bino nzambe na biso ya mulia bata
Bataliadora et le visionnaire Serge Lutumba akoti kaka bino maboko pambate. Merci vraiment na attention na bino bisika nyonso bozwami nzambe na biso apambola bino. Nazali ko remercier na bino bato oyo tango émission ko ya kanaba bato bolandaka émission oyo Mulie Bataliadora ezakande pona bino nde na saka musala oyo. Nde nzambe azali ko toujours ko inspirer na kati ya mosali na ye les visionnaires Serge Lutumba o azali toujours ko pesa ba inspiration poto koma oyo esika tozui lelo. Bo excusez biso pour so bomoni un peu baton ebele auto boki na YouTube na biso te ezalaki moi ba bon pêchement mususu mais na Congo Promo TV toujours to lancaka toujours tozali ko lancer tozongi vraiment en exécution pour na musala yeba kaka musala nzambe esingaka toujours nzamba pesa biso ba directif eza musala ya pasi eza musala ya chemin ya minyoko mingi banzala minyoko me kati na Yesu ensemble na bino na balosambo na bino tokokene liboso na yesa bino toujours na posa ba soutien na bino spirituel na lobakango na balosambo na yebaka tina financière pe oyo nzamba ko tout en motema ezali pe kaka bien nzambe na biso pambola bino vraiment partageaka be mission on a koki jamais ko bossa na bino de la part de Serge Lutumba tozali ko remercier infiniment Lydie Muswamba Patrick Bolopeti groupe Ancien Sky ya Saint-Augustin Diaspora Salem nzambe apambola bino papa Bagino Mbaya nzambe na biso vraiment apambola bino Mardoché beaucoup de merci de la part de Serge Lutumba lobi kalamingi ta koma Congo bongisela lisusu place vraiment nzambe apambola bino tozali encore ko remercier Jade Kuala famille Mafina tomoni papa Gassi Mafina Serena Mafina nzambe na biso apambola bino papa Blaise Mawanda nzambe apambola yo papa Blaise Masengo nzambe apambola bino toute la famille Bikembo nzambe apambola bino vraiment maman Mado Bikembo nzambe apambola bino sali parti prité parce que tozali kotanga livre oyo mondimi nyonso ya ba église nyonso tosalelaka ezali Bible yango nasengaki mutu na moto ndeko nanga soko za nango te wana eza ebundeli na yo soki soda zangi munduki na moni ya kokufa na guerre salama kasi osomba Bible famille ngala nzambe na biso apambola bino famille Malekipelo nzambe apambola bino toute la famille sika bozwami nzambe na biso apambola bino. Je remercie encore ma partenaire na biso officiel mama Bibi Tantona Niangi kobosa na banate nzamba kopambola yo toujours le docteur Alphonse Soulumanga nzambe apambola yo vraiment docteur il est docteur en médecine traditionnelle le boss Raf Ngindu Oazali le responsable le propriétaire ya Congo Promo TV boss Raf Ngindu nzambe apambola yo vraiment toujours Congo Promo ezali site oyo batu nyonso monde entier ba mona vraiment nzamba apambola yo boss Raf Ngindu tozali ko remercier bino ba partenaire na biso bo continuer na toujours nzambe na biso pe akopambola bino au prochain numéro ce qui nzamba permettre to komona na lisusu je salue particulièrement ma maman Lisindoti papa Jojo Mandiki et papa Bikembo azala toujours na kati ya kozela ya la petite Samuela Lutumba au prochain numéro ciao awa suite fait ya maladi nyonso yoka mwa lisolo awa papa Alphonse solution ezali ngai mama na bino nazaki na pasi na bana olala pongi te ben somni l'air nyonso hémorroïde bimisa bapota penza ti na liboso ya biso basi na boyo kela mosoni te pesa malade elieki nga na kati ebimiti na libanda ti na musopo ya biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka nazwi bido kaka moko na melaki ya papa Alphonse wana bakisi ya bokoko nazwi déjà solution na komi kolala pongi na komi kolia bien nausée esili koswa pe esili mbala moko donc solution ezali soki moto azokosa bino bakokokosama te yaka soki oza na pasi ya maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution okobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza ataki ya thrombose totamboli deja mwa mingi bake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu nakomisi nzambe
Nga nazwa maladi ya mukusa. Nazwa maladi ya mukusa ekokishika ina ne na 7 mois. Nazotambula natemoni Luanda mubimba. Bana babishi mbongo na mimba za Kongo. Eloko mokote nazongi Luanda. Kokozonga nazongi Luanda. Na hiyo kutana na Papa Force pesa ngaba tetima. Yango pete tetima ola na peshi ezo pesa ngai. Yango ekoshinga yango na kumishinza mpoza nzambe papa kanisha papa Afonso kani pesa maringuya okonika makiyela ebakisa malikolo. Centre traditionnel naturel Dr Afonso 100% naturel. E o segredo das folhas.